Bonjour la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika bizui bino bobo to bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'allez bien, j'espère que tout va bien. Moi j'ai la toux mais ça ira. Voilà. Donc, topesi shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizui bango, puis tolobi bobo to bondeko na bandeko na biso église ya catholique, vraiment topesi bata catholique lo sako kimia eza na bino na ne 2024, année ya ba analyse, année ya ba conseil ebele ya like vidéo matisa ba like tia j'aime na yo ndeko nanga partager yango tetulina bingi byakuwa obulungi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano mulaye kopesa conseil kande nayebisaki bino naotambolaka na conseil en tout cas na kemba unapesa bandeko nanga bamusulman basalam alaikum bisika bizwi bango bandeko nanga muzomona ndenge baza kodefile muza komona ndeko na biso ya mwasi ndenge aza na zemi ndenge aboti ndenge akufi ndeko mwasi azalaki influenceuse ya monene na TikTok. Bandeko nanga naye kolamusaka conscience na ba jeune fille. Bandeko TikTok wana nde bomona na ba influenceuse wana TikTok wana efuta nango tute efuta nango bien te bandeko nanga mbongo eza na YouTube mais eza monde mobo ememi bato kuna yango mwana no mwasi mama parce que mwana mwasi akufi azaba âge bano biso to koko bota. Alors maman ozana kati ndako ozana mwana oya 18 ans 17 ans 20 ans alingi ko kesa ba influence alingi ba mona ye na kati ya TikTok bande konanga banda ko conseiller mwana na yo akende malembe soka zana talent eloko mo ya bien neti a dessinaka alinga dessiner ala kisabatu ou bien ibi ko tetulina bingi byakuwa obulungi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano pour se influencer pour defa ba voiture pour ne defa bandaku pour defa kolata kitoko pour ne ba magasin bandi ko ba zo ba bilamba magasin ba ye nango ba kati ya mokona ba la tshongo na betiquette ba ke ba kangi ba photo ba bandi ko tia gauche droite ba to ba mona bango mama omoni mwana bandi kokendeka ndenge wana banda kobenda ye matoi banda kopekisa ye parce que wana eza makambo ya mabe oza ko s'exposer na biloko musu oza nango te ba jeune fille musu bazana bango nango bana bambo na bango na kati ya TikTok azoteka ba bilo na ye aosa ba business na ye ba musu ba osa pe ba business akindumba donc na TikTok wana na ba réseaux sociaux to baka nyonso eza na misala ya ndenge na ndenge mutako osala me bande ko bokeba bo benda bana na biso matoi bandeko batu mingi ba osaka na eloko ba bengi zemi soko moni eloko ba bengi zemi basale nango bilamba minene et puis bilamba nango eza descente eza pamba te et puis soko otali ata mwasi tetulina bingi byakuwa obulungi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano abombi zemi na ye ngana bandeko nanga tinga nasali ba 30 ans na poto na bamboko nyonso nga na tamboli natikali komona basi ya mindele bazotambola zemi libanda te mutu azotambola zemi libanda soki natali mingi ezalaka baafricain baafricain na mitunaka me biso touti na bapays moko il y a la sorcellerie il y a
voûtement toza bato toza ba jaloux toza mitema mabe comment toye na poto au lieu to se protéger pour na nini ba africaine bazotika mabumu libanda ya zemi na mitunaka surtout awa mingi na Angleterre ezalaka banani ba ekolo o elinge kimangai ba nigérienne ya batukutu te ekolo moko boye kiminga ekoya bango balinga kotika libumu mingi libanda bandeko eza mabe même kaka pona santé na yo moko parce que mutolo ezalaka point de contact na biso bandeko nanga bomona mutolo bo négligent ezaka point de contact oyo yozaki nongo na nzoto ya mama place obande kolia oyo esalaki yozala yo. Ozo comprendre. Si ko tango tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano la fœtus ou bien baby si bandi bona boto mi batela ko ngelo ko nazuka donc eloko nazokamwa ngai nazokamwa makasi ezokamwisanga ti lelo nazokomprendre te koma bato bakoki kozala boye bokozala boye ndenge nini koexpose libumu oyo ezwi mpena libumu na yo olatima bayaka okebaka yango bafoto azemi epi bafoto yango azemi yaya apo kosala nango nini epiki bokamwisanga biso tobota bana ebele bato mema baseti zemi me nakanga mpe bafoto naza na bazemi mpe nalati babilamba zemi natala yango te namona yango ata ntina moko te siko oyo yo lati bilamba te okepa photographe oyebi etadama photographe yango te oyebi te yo wana okei libumu kaka boye photo mpona kotia na bareseau sociaux bino boyebi bamama combien baobota te boyebi bato combien baoluka bana baozwa te sikoyo yo ozwi mwana wana okati bato baosepela ndeko nanga oza vraiment si bato baosepela ke ndenge yo memi mwana wana memi na famille no baosepela tetulina bingi byakuwa okoti mwana na mobali ya bato emso obimaka na mobali ya bato mwasi wana akanelaka yo aye kongona lisuki omemi zemi me yo na réseaux sociaux yo wana kanga bafoto lakisaka zemi bamama tovandisa bana na biso bamama bino bato wana na bana mike nga nayebi na bana mikolo so nake kotala bana na nga navandi na nga nie na misopoli na nga navai na nga na salon na otalaka bana na ngai makambo nyonso oyo nga asala na ndako bana na nga basalaka ngo alors que ntango bazali na kati ya ndako banda osala ngo te banda osalaka neti likolo me nga naoyebisa bango mwasi na ndako azalaka boye mwasi alambaka boye mwasi aservaka mobali boye mwasi alalaka boye donc nazoyebi so na atali na bi wi bamama il faut tosala attention ntango tobokola bana donc baacte ya mabe koswanaka na mobali liboso ya bana babiloko ya mabe liboso ya bana tosalaka ngo te bana na biso baimitaka biso botuna biso batokolisi bana tobalisi bana ntango naokende mpa bana na biwi omoi apela babokilo na babi wi mama osala vraiment mosala malgré un moto omona ko bareseau na oyo ezosaute na ba YouTube mais en tout cas côté obokola bana toyebi te topesa même 11 sur 10 taba opesanga 11 sur 10 bandeko tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano sikoyo même baby shower tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano donc ntango oselisana baby shower wana mpo bato bakopia o bakado donc yo moko motuti ozwi zemi na yo okalikile te ke na periode oyo ozwa zemi na nga fona banda koépargne boyeboye yo ozokondela bakado ya bato oyebi te bato na biloko baya opesi eske bapesi oyo na motema malamu bande kovitesa makambo nde ekomba okende yaya baby shower wana eza esu malamu te
Oh ça la baby shower wana libumu libanda bolati soki ba robe ndenge nini batu bakoya oyebite bande konanga tala ndeko mwana mwasi na bainanga ko chite azaina mwana ni mwasi akoma ida ba 6 ans ayi kozwa zemi oyo mama zemi mobimba ko lakisai akota na voiture mabe akanga photo mabe tina kati hôpital aboti bébé faut ba filmer ba lakisa bébé bébé aboti ye yo mama hey bande kondeko mwasi eloko ni ebomi réseaux sociaux bandoki ya réseaux sociaux abotaki bien aboti bébé na ye abimi tina hôpital bande konanga après tant kaka bimi l'hôpital akoma koyoka kaka mode tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano bazungile l'hôpital bandokana sa mutu wana nitakochi koma nande bomoni akufi atiki bebe ya 2 semaines siko source biloko wana eza ba réseaux sociaux eza ba TikTok wana kande omona bafinga na ba TikTok wana kande bomona bomona bomata komata ka kuganga kuganga bande konanga mata pesa ba idea kitoko mata na émission o pesa ba idea bien o yebi ke communauté ko zwa o yebi ke batu ba ko zwesika wana mais yo zo mata pona ko sa ba vantard musu bazo mata pona o lakisa ki yazana ba bijoux galata so ina atra ba bijoux ebele na ba bilo mama tout est vanité botala ndeko moi sa bande ko même ko tamba na TikTok na ba jeep ba kunje na jeep bo mateke ba kunje na kacha seke. Est-ce que bon mona misu na mne mona pa bakunda abatu bato mukilo na comprendre bosala lokwa bon mona ateke bakunda mutu na kacha seke bakunda mutu na jeep te bakunda na babiba bijou kute ko tikala tam supe bana no ba ozo ba bijou wana te mutu moko koyaka na loyenga na bolela ka bo pa abenda pe kesa ba bijou ba ekenda pe bana basisa kolela boba omuna na bango tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano ale okaka bakonseil bandeko bopartage bolaike ntango na oloba boye fina place akolaike laike partage lenga na bato 5 na whatsapp na yo bato 10 na Instagram na yo partage émission pour na ela musa conscience communauté congolaise mama banda kobenda bana matoi mwana zana zemi na ye soka lingi a publier ba photo wana a publier ngo na sepela na mwana mwasi o babengaka Malika na kati ya Congo bambote ebele Malika zaka na zemi ake akangisi ba photo wana o bakangisaka libumu boye yekutu libumu ezali banda te ezaka voile moko boye akangisi boye ndeko akanga ba photo alakisa te abomba titango aboti nde ayeko publier yango okope kokangisa ngo pona yo moko. Donc vous n'avez plus de vie privée. Biso tant to kangisa ba photo, ok ta la famille bo kangisa ba photo, o sali bo est-ce que ba photo nyoso ba publier yango? Neti ngande na zaki na Noël na bonne année na leki on a 2 pays na zaki na Danemark ba photo nde to bande ko lia na Noël na publier yango te. Parce que c'était une famille, on était en famille. Et quand vous êtes en famille, avec des gens, avec des gens, tu ne peux même pas publier. N'a publié yango te parce que c'est privé, c'est juste pour la famille. Mais il y a plus la différence te et le connu on a public et le connu on a la privé et on a loba et le connu on a kolobate pour ça la kayango te. Vous êtes là c'est pour
nyonso tout public vina nyonso bamusuku tunayebi te balalaka te soki akoti na TikTok azane kawana na kolia na komela toujours devant les gens bato bazobata baza kokita bandeko koloba trop na ba réseaux sociaux ezopesa ba maladie ba tension ba maux de tête mal na gorge beau dosé et puis il y a rien là-bas dans les TikTok là. Surtout pour les Congolais, bazo gagner le côté. Ce que tu as dit, kabiloko na ozote kabozote kaboy. Mais ba flair voilà ba pesa abino. Ba flair. Mais tant que pesa esprit de mort. Ba ko pesa ba flair bon meza na 0, ce qui combien d'euros. 0, ce qui combien d'euros. Moutako kabelo même 20 flair a combiné même pas na 1 euro. Yaya. C'est comme Moussa Nangoni. Pourquoi vous faites ça? Pour nani ko baby sa vie. Mais est-ce que on sa bloko bon zo kanisa. Ndeko moi ça ba ndeko kanisa ki. Moi na nanga boso. Moi na suko bébé a otikala na on passe pasa kangote. Bilo bokansa kaka malheur ezaka pa bato mosusu. Neti ndeko moi so akufi. Moi na moi si muso paza na zemi ata yoki. Wana etali na non, il faut qu'on soit maele. Bazoka maele mbala moko. Il faut qu'on soit maele. Attention. Bande kunanga. Bibate la réseaux sociaux za goût. Mais yeba ko différencier vie privée na vie vie publique. Vie privée faut ezala. Soki mobali na yo azamutu ya vie publique te ko publier yete ko lakisa bana na yote tela kaka bakadi ya pembe ya pe bazalaka mutu azosala vie na ye na réseaux sociaux ayeye moko me ba ntoki ya réseaux sociaux ba okende ko luka bana na yo ba ko luka banini pona ba ya ko publier bango botala niveau oyo komaka personnel nango na mona na bitala ki motema mabe yango yo. Comment ngam tu no sala likambo ezanga ngam no loba na bino siko soko lingo corrigenga soko lingo finganga mais oke ko luka tiba photo ya bana na ngai ya mobali na ngai ya bakoko na ngai ya bandeko na ngai ya banoko ba grand frère pona nini pona ko exposer ngo pona bandoki bango est-ce que vous na biloko na les normal Mutafeta kanizisha fali pupa. Mais pona kofinga fali poke koluka foto nana boke koluka foto makosi boke koluka foto sokia monike pona bozwa nini. Vous comprenez? Vous mona te que les sociétés na ndoki ezana misala mabe. Ale yo sikoyo yo boko yeno na pete nyoso fali bumune otika ngoli banda la tisango ba chenette sango boye comme si ozobota Jésus Christ de Nazareth alors que ozobota ka mwana normal oya ko akapena mukilio akomona ka pasi akokende classe akofuta ba fati oya mukile tumbati ngaso bazongisa mukili sima na linga na bota te no yebisa bino lelo parce que ndete obota kana mukilio to yaka ko chabana na problème bon mon ate mukili mutu soka yaba directement msuko to 6 mois abandi déjà ko kena na ba garderie moi na baloke ba garderie moi na bandi ko kene classe moi na bandi ko nyokoma eza mukila ko nyokoma si to bota ka bon to yaka ko chaba tuna ana merde. Allez yos ko zo ko exposer comme si ko bota ce qui Jean-Baptiste et à qui ton côté tango nzamba lobaki ke mwasi alata d'une manière décente ayebaki basakana na zemite mama basakana na zemite ngako tunakama ndeni bozana bazemi ngaso na zemi Soto komi na komi ka zeme komi 5 mois na musala na bani na et puis tina obota na tuna na butu na mazika gani mukaimba kano de baloba mo ina dita marche na zongi na ndako batu bamona nga na zeme bamona kana poussette ozaki na zeme obotu oui yoko bomona batu ebele so tuni bango la tanda za bana boni bayeba te même bato quartier na kola na bango bayeba te Pongana za bomo, gana bomba abana na luka susu.
bino ko boni exposer ba bino sort yango ndeko mwasi akufi TikTok eza munene akufi pona nini bilakisa lakisa baby shower eloko yo bakoko na biso basala te moto sala yango te mo bayeba ke bakoko bayeba ke toza ba noir to mitema mabe baby shower etikala ko sala na mboka moka ba noir te même ikutu ba francophone miso basala na bango te ba francophone penda oya ba mindele basala ba baby shower na te ya babilo mo bozoka kuteza na France na anglais ya babilo mo boy uti na mingi na ba États-Unis kuna bino boye bandi ko sala ngo pona ni po basombelo berceau donc ti ozwi zemina yo ozana mbonga berceau te wana mbonga kushi te ozana mbonga eloko te ozwa ngo na baby shower tala de mwana ngo bota mwana o calculer na ba poche bato mwana bonga ozana bénédiction sia vraiment bon ils mawa to présenter ba condoléances na famille mais tetulina binji bya kuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kya kuwa amaziga gali mukayimba kano za ba black ba ke mama be tanga romona na zemi akosala pe mabe donc il faut toujours ba biso ba black biso ba teneli to accepter que to boti na biso ne pona na suka biso zo to koma ka kwa boti te yo kaso na ba poto atoke vana ba on de VR kuna mwana ba ne bele ba zwa biso na ndako bana ta mama bokina ba on de VR tona homme de veillard kuna biso nyoso na obota te suka kuna na homme de veillard siko eze eloko nini yango suko oboti kumisi nzambe oboti pete sala mokili no sala vina yo zala na o bien emso zana moins de problème que muto aboti mais bolinga ko comprendre on te mundele ça comprena yango biso ba africain faut to batela ba zemi na biso to mi bombaka ndeko moi ça tiki biso et ça li passe en tout cas bon like vidéo bon partager. On est ensemble. Des gros bisous. Bye bye.